mingi na banoko batata mwasi oya komona biso na kati ya abele na biso ya Sobanza esika wapi toyaki Kifungi biso kombo na biso Lengwa Mwese Yowa Mayumba nazali nganga ngunza na kati ya lisanga ya Bumbamu nazali kokamba elongo ya baleki ya yaki Pavita ndenge bomoni bango batandani kati na esika oyo tolitaki Kinshasa toyaki na Sobanza na Kitumbi na oyo etali kolela na biso na ntina ya yaki Pavita le 2 juillet oyo na mindele basikali na kotumba yaki Pavita nde bongo totikaki bamboka na biso toyaki kati na Sobanza na ntina ya Kinyenge Kitumbi na biso na lolenge tozalaka na Kinshasa tomonaka bino ntango nyonso penepene ya koko ya suka mboka nde biso mpe tomonaki biso bakimpa banso tozalaka mpe na posa ya kokutana na koko ya suka mboka mpona kotuna ye mituna mbiyo biso mpe tozalaka na ye atanke baezobunda etumba ya lobiko ya loposo moyi ntango wana lokola epesanelaka biso te nde wana bosilaki koyamba mbela na biso tobengisaki bino banoko na batata mwasi ya koya kati na mboka na biso ya Sobanza po tozwa ntango ya kosolola na bino ya kotuna bino mituna botikala komemela biso mituna wana epai ya koko ya suka mboka pamba te bino nde bato bokutanaka na bango bengisi na biso na ngambo na bino ezaleli na lolenge wana bakimpa banso baebomoni kati na esika oyo baza wana mpona kotuna bino banoko na batata mwasi mituna bakotinda bino bomemela biso yango epai ya koko ya suka mboka ntango bino bokutanaka bino moko boyebi ntango bokutanaka bongo koko ya suka mboka ayanola biso na bamituna na biso tokozala wana mpona kolanda matondo matondo bandeko balandi ya manaka masolo ya banoko kasi lelo ezelo kwa mwala ya yambo hawa siko eze masolo ya libota boyoki nganga ngunza mwese mokambi motu ya molongo baleki ya yaki Pavita epai kani batikaki kiwatomba bayaki bongo awa na Sobanza mpo ya kokanisa mpasi ye loposo pemba monisaki yaki Pavita pe bongo kolakisa misala ye bango molongo bakosalaka na eteni ye tolandi bango bakanisaki loko eze na bato bakokataka bazamba bibale pe bisobe te epai ya koko ya suka mboka epai kani bakokendaka kokumba bapreoccupation to kokenda koluka bongo libongisi ya mabota ya bana ya bato talantina oyo biso banoko pe batata basi tolandi pe awa lisusu na Sobanza po ya masolo ya libota noko mbongo mbongo mbote boni bino sante mbote tata ndombele mbote na ba yakimpa banso bazali awa mbote na bandeko banso bayakiso awa matondo mingi noko mbongo mbongo tata mwasi zikonza monyama c'est vrai totamboli tokati bazamba bisobe pe bibale kasi sika wa te poto koma epai ya koko ya suka mboka kasi poto ya sika banan kasi pe bana bali poto yoka nini bazena ngolo kwa mikakatano poto kumbela bango ango na mboka epai ya koko ya suka mboka bolobi yango penza malama epai ya bana kasi oyo bana kasi bazali kotumisa mingi mituna na ndenge na bongo na bango mwato ye penza topusani pene na bango wete toyizwa mikumba miso miye bazali na yango tokende pesa yango epai ya koko ya suka mboka kuna nde bakoya biyani penza bya sisi tata mwasi mvale leo na baki toza mosika po tentire nange zeko ko gagner bino mingi soto zeko zala pene batango yonso tosaka mibembo yango na fandi mosika o mbote boni bino pe santé
kopesa epai ya koko asuka mboka mpo bakoka kozwa bongo biano bango kasi bakoka mpe kolanda yango bayeba manaka ya mikolo miye koko asuka mboka alekaka mpona ko Matondo noko tambi koka mbote boni mpe bino sante mbote noko bele motale kimia penze ezali esengo pesai otondisa mino yango kolandela libota tozalaki eparplie kasi lelo baleki mpona bango bazokanisa malamu boniboni te ezotungisa bana na bana kati ya famille ne banoko na batata mwasi bazwa mituna wana bamema esika epai ya koko asuka mboka epai wapi tokendaka na badoléance nde tozwaka biyano oyo esalaka ete société na biso mokolo na mokolo ekenda kobongwa nde tosepeli mpenza na likanisi yango mpenza malamu tobandi mpe toliki ete baoyo mpe baza mpe na bamboka mosusu kolandela sobanza te ndakisa na kiwatomba ekokoba ekosalama mpe bongo bakobenga banoko na batata mwasi na ntina ya kopesa mituna na bango to badoléance na yango nde biso tozali lokola pont koko asuka mboka na bana kasi matondo noko tambi abi biso zelo kwa pont tokoliki ya bomoni te liboso na biso noko mulo po na koya na biso po ekatana ki lokwa ya yebi mayela kobongisa po motatika na kiwana atikali kanga mbamba na pont wana bongo landa biso na masoro donc tokoliki ya soko to silisi ke ba comité c'est que pont est compliqué yekuna bo tenir biso rigueur te nganga ngunza mwese mbote boni bino santé bote nzete moyindo noko sate kuna na kati tozongiseli bino na ino matondo na likanisi ya komonaka ete bongi malamu kobengisa banoko mpe batata basi bakumba oyo ezali lokola mikakatano ezali kotungisa mabota ya bana ya bato epai ya koko ya suka mboka mpo bango nde na eleko yeba ze bongo bansongi ya nzila balakisi nzila ya mabota ya baindo banso yambo tokota mpenza na masolo ya koyoka nini bana mpe banakasi ya molongo balengeli malobe epai na bino préoccupation ezali bokolekisa biso mbala moko to ebandi na bino moko mutu matondo mingi lokola biso toza mutu nakanisi tokosepela nanu nayoka susi mpe posa ya bana ntango bana bakosolola na bino mpona kotuna mituna na bango soki biso mpe kolandela bana lolenge bakolobela en tant que mama en tant que mutu ya koloba soki ekozala tokobakisela bango na ngonga iye topesi maloba epai ya baleta ya kipavita moko na moko kati na bango oyo aza na motuna na ye ndete moyindo aza wana bavandi wana banoko batata mwasi baye mpona bino nzela epesameli epai na mato matondo nzela epesameli bino tokosala exercice moko bobanga ngai te mpo na mwa tentire ya makasi koleka soki otelemi oye pena awa okotunela mituna awa kuna na matalatala bakompare biso nani azali kongala donc kuna botelemi boya awa biso tokodebisa bino elobeli na biso yango mituna ebandi biso tokoenregistre kaka tokokumba pa ya koko suka mboka matondo mingi na opesa biso maloba biso tobengami na kombo ya Nengwa Lukombo Mavemba tozali bongo mobombi mosolo na kivuka Nengwa Nzinga Kubiki mutuna na biso ezali bongo epai ya banoko na batata mwasi banoko batata mwasi kolandela vie sociale na biso banengwa na mabala bakokoso mingi ezali kokomela biso kolandela neteni ya mabota bino nde banoko batata mwasi bino mutu bosalaka bafacture ya mabala bino nde mutu bopesaka bafacture wana mpona nengwa akende na libala bosengaka biye oyo esengeli bosenga me kolandela nengwa ntango okende na libala kokoso ekweli bango na kati ya libala mabota eza te mabota kokoso ekosala nengwa pasi mpo tata mpenza azalaka na ere moko boye mafu nengwa komitungisa bite etikalaki mambangu nake koluka
tata mwasi na ngai tikanaki mambangu nakende koluka noko na ngai akokoma pa noko akolele pa noko akozongisela ye yano yo ndo oyebi mayebombama na ndaku wana oza lisusu mwana mokie te ekosala pasi mingi okozonga na ndaku pasi na motema olobi te biyano oyo noko apesi ngai nasepeli nango kaka te nakoki mambangu nakei pa tata mwasi ngai mwana na yo na libala pasi mabote ezoya te tata kuna koloba nakoloba tata alobi te okozwa na yo eza bileko bya ntango okovanda bileko bya ntango eyaka te mutuna wana tokanisaki tolobi lelo lokola tokokutana na banoko na batata mwasi toyebisa bango bamemela biso epai ya koko asuka mboka biso bana tozomitungisama mingi na mabala neteni wana okorumela 10 ans 15 ans na libala bambasi bazoya te yango botunela biso epai ya koko asuka mboka tozwa ta biyano mpo mitema na biso esepela tosuki bongo na komba fumukimba Matondo Nengwa Lukombo Matondo batata basi kuna boze kokoma na monye komeleze kosala mwa mosala kasi tokokomisa lolaka ye pa ya koko ya suka mboka mais que mabala ya lelo yali mabala comme tel biso tokolikia biso batata mwasi na banoko tango moso yali ka lokoso ya etamboleli ya mokilo esi ebebi mwana tambolaki ndenge nini mwasi ti akenda kozwa libala biso baboti biso banoko toomona mokanda deja na makoki tata mwasi awa balobi te bakangi biso bandoki mais baresponsabilize nde biso nayebi te bon soko mwa lilobe yali soko pe yali te tobombi motuna epai ya koko ya suka mboka noko mbongo kuna batomboli Matondo tata Ndombele tokanisi boye kaka lolenge bozokoloba wana likambo liboso eza koyeba libala wana etosaki mibeko etosaki bokoko nyonso makambo manso masenga makama pesa maki kokoso moko elegaki te to elegaki libala moko ya zunguluke te po makambo susu yaka na sima wana ezalaka nde ba conséquence ya kozanga kotosa maye ba koko ba tikala kotia po te libala isalamaka te mabala mosusu yali pe respecter ba principe soki eza nango bongo likambo moko ezalaki te motuna wana nde tokozongisa ngo kuna mais entre biso banoko na batata basi esika tozweli motuna elenge mwasi ntango aza kotambola na mokili kolongola jeme ekoma kwa liandi azali koloba nayebi vie moko polwaka na nsima balabala wana ye pa na ye avec $70 liandi banda tokomaki kaka ti siko esi elongwaki bongo soko bagrataki eloko oyo ekopermettre yo plita efandisa mwana donc aspect ali non seulement spirituel ndenge tokoma komona lelo mais aspect mpe ekoki ezala scientifique babebisaki yo nzoto omelaki comprime moko ekendeki kotumba matrice mais voilà c'est vrai awa tokoyanola te mais tokotambusa nano makanisi mpo tozala mpe na mayele ya kokumba yango epai ya koko ya suka mboka Matondo batata mwasi bozali na bino motema bakangi bino bandoki te motema ezali kimia biso batata mwasi mitema mizali kimia manso tokomema bobele epai ya koko ya suka mboka Matondo mutuna ya mibale Matondo nakopesa ngai maloba ngai nengwa kadi untaya naye kopesa mutuna na ngai epai ya banoko na batata mwasi bomemela ngai epai ya koko ya suka mboka naye natuna boye esala ngai ntango mosusu pasi kotala na Kisasa to ataku na Kisasa te ataku na Congo sata na baprovince pasi eza makasi mais neti biso yoka tozala na Kisasa soki oleki kaka na nzela okomona babare bato
batondi bamela masanga batondi penza sikoyo ozokomituna towana pasi me ebela bato batoyi na bar bazwi mbongo wapi eza mutu mosusu omona alamuki na ntongo aye na bar alobi na ye nalongola solo ya kisi ya minu ntango mosusu ntongo omona mpe 6 heures aza deja na bar lokola akene église kosambela me ayeka akomela masanga sikoyo esalaka nga pasi ntango mosusu nde namonaka bato na bar epuis bato bakonsomaka masanga makasi cigarette diamba esalaka nga pasi yango naza na posa botunela nga banoko na batata mwasi epai ya koko asuka mboka sor ya bato wana l'avenir ekozala nini matondo tobeteli ngakadi maboko matondo mingi tokolikia motuna ya nengwa kadi ya nonango yaki na masolo ya otokendeki epai ya koko ya suka mboka mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza ya misato ya moboto zali mbongo wana bazwaka wapi milimo mabende ezingeli biso moto asali projet ya investissement ato ya melaka kaka wana chaque jour soko sali projet okenda concert na kolala na hotel na kobeta mindule mbongo wana ekomonana mais moto wana kaka oyo mbongo emonanaka na bar mokolo akokóma na baprojet moko ya malamu mpo na bomoi na ye misolo ekili koko asuka mboka alobaki yango na masolo ya banoko na batata basi na mobembo ye tosalaki tokoliki alaki na 78e minute ya masolo ya mokolo wana me tokokomisa lisusu préoccupation na bino inconscience na mboka na biso ezali très bien entretenu moto akanga biso loposo pembe aveyaka kwitu alalisa biso esila te basociété brassicole toza na seul pays oyo masanga eze moins cher koleka lipa whisky ya 100 francs alaka mais lipa ya 100 francs existaka te banani bazali koya kosala bato oyo balingaka te moyindo adwa bongo conscience motuna ya mibale ezali enregistré tokoliki ya motuna ya misato matondo mingi mpona kopesa biso parole mbote na bino banoko mpe batata mwasi biso ndenge aluta wasale motuna na biso eza mingi sur jeunesse africaine tozomona affaire kuluna ezokobaka na mboka à part ça affaire kibolelo ezokoba yango toye kotuna banoko mpe batata mwasi bino mutu bobotaka biso affaire akuluna to affaire kibolelo ekosila mokolo nini sor na biso ba oyo toza na bakuluna te to toza bakuluna te sor na biso eza nini mpona bango matondo mwanakasi luta biso tokolikia tokamwi moko ya molongo baleki ya kimpavita mazangi eyano apesa un inconscient to inconscient to batelemisi ye mpona koloba na ye liboso nsima c'est vrai bokocomprendre biso lelo etant banoko yambo toali mpe baresponsable ya bafamille na biso nano donc tokozanga te mpe makambo ya koloba na bino yambo tokata bazamba bibale mpe bisobe te epai ya koko ya suka ya mboka aveugle akotambusa moninga aveugle te moto ya lobi na yo makambo ya liboso nsima ya kilelo mais c'est un aveugle biso ntango totangi nsiku banesongi ya nzela balobaki toyina yambo mokili oyo touti wana yali bomoi na nzela losambo mokili wana touti eza mokili ya nini ya baminu jupe mokili ya milangwa mikili ya lolendo na molato na lelo kuluna nesongi ya nzela mbala ebele koko asuka mboka tozala na bango na plateau balimbola
banditisme ekotaki awa na nzela ya bafilme, bondumba ekoti awa na nzela ya basérie télévisée. Kokata bafilme ya bachinois tomonaka babundaka na machete. L'État koregule ndenge nini kaka soko akolimite nini akoki kodiffuser na bana, nini akoki kotia à la portée ya bato. Soko tozongi na masolo ya mobembo tosalaki ya le ya mokolo ya zomi na misato ya sanza ya motoba. Boko mona que soko bobandi yango ko banda na 50e minute kita te na se. Boko mona que biyano yo ya makambo etali délinquance nyonso e uti mosika zemi ozwaki ozwelaki wapi obotaki neta nini tata deja ki na ezaleli mabe ndambo apesi pe mwasi pe ndambo basangani bizaleli wane bakisami moke moke epai ya mwana ekokokisama. Donc motuna ya kuluna, motuna ya kilelo et on lui enregistré, mais biso tokoli ke zaki motuna étant leki ya kimpa vita bola kisabango mosalo yo bino bobengiseli biso ba noko na bino na ba tata basi to le botale bolimbisi côté esika mwana kasi luta ba uti kolobela kota la pe société ndenge ezali lelo na kati ya Félix mboka Congo eza le sel mboka oyoyo to ebite soki to komeka kaka na motuna ya mwana kasi to komeka kopesa ngo pe balolenge pour le roi déjà koka ya non lengo to komeka ko bakisela ngo mwa balolenge pour to komisa ngo pa ya koko mais to zana so bobo sanate na télévision kaka ville province ya Kinshasa ya Pamba to zona plus de 350 chaînes à télévision. Est-ce que l'État a la capacité de contrôler biwana nyonso wana na ville province ya Kinshasa soko zui matadi ozu bandeko bazana Lubumbashi ozu bandeko bazana na ngambu ya Est Congo moto koma na combien de chaînes de télévision ou est le contraire ndakisala bamboka lokola Angola pona nini kaka Congo Kinshasa ne mutu ba chaîne de télévision il faut ezala belé bongo théâtre ezala du lundi au dimanche d'émission musique ezala du lundi au dimanche. Donc ceux qui ont une chaîne otali yango te na chaîne wana kotala yango donc plus ou moins la journée moko ma solo ne c'est ba musique bo okotala ngata na 50 chaînes ni tozana plus de 350 nyonso nezo sala pena biye ozo sala ke mokolo na mokolo société bana kasina bana ba kwera na mutambo o tozolo baka ya mondele ngatambi parce que yebi que ndenge to ali bosoka mboko eza ya biso moto moka ya sali chambre froide o ebika kokanga pombisi na yeko pola. Pour molongo ndenge babengisi biso a moto ko somba mbisi na ya chambre froide a jeter. Donc to ko la peine à 360 chaînes. Soko moko na moko to biza makambo ya conscience. Eza makambo ya conscience. Nini yo lingi otala. Nini yo lingi otala. Ne songanzila basimba ka ba homme politique. Bonzambe to lobaki yango na masolo eleki. Bonzambe poezwa efficacité na yango et sengi à ce que homme politique après ça coup de pouce. Asa ya kolamuka. Yango tumba ya conscience. Mais biso sika to telemeli mwana kasi po ba kokaki kozanga nde maloba te. Aveugle alobi na moto yo aza komona bilambola te za nango kitoko te. Sika moto aza komona bina mona ki maloba ya koloba na yete. Voilà. Yupo yo ze komona te. Batata basi kuna mosala bi komeleze ko sa tika na no tata mwasi mvala koloba olokwa na kanyake na tentire na komi ko maema loba eloko ezoboma pe bilenge eloko ebomimba ngo eza bilula lula kolinga tango ayoki kibolelo ya kolinga ayeba indi koloba nini ata balimboleli ya kolinga ameka omoni bilenge eloko ezoboma bango ko bilula lula na kokende komeka sans kotuna ba parents kolanda ta responsable moko te bango ba okende mbala moko bisika na bamoni ke eloko asiki ezali mais to tozu baka muneti ya bakuluna
unakoza okoza pe na kati ya ndako oza na leki na ote pe yana za kuluna me yo mutu aliboso ko bongisa kuluna na kati ya ndako na me tozomona pe bongo te tozomona yo oza na kuluna na ndako me oza ko appuyer ye oyebi ke ye mutu akenda koyiba ye nango na ndako bole ntango baba kuluna zawa ozokotela ye ezaka biso na biso tozoluka tomiboma kaka biso na biso soki tokolamuka biso nyonso oyebi ke oza na kuluna na ndako nayebi ke kibolelo so pe nini yango ezolobama na telemela yango eza nango nzela mokuse soko oyebi te aya nanga azalaka boye akende baoboma ye te eza ke alongwa wana na makanisi yana kosala bato mabe po ayeba kozonga na nzela ya malamu yango wana biyano na ye po azwa mpenza malamu na oyo suka topesa ngwe pa koko suka mboka Matondo tolingi bopesa nano bango po akoswanisa ngai sesa na maloba bazali matumoli mingi ya banoko baninga otuma batata mwasi mingi masolo libota basolo libota pe esengaka bongo biso tolingi bobele koloba te kilelo batindaka pe mutu na makasi te na kilelo na ntango omoni mutu azali bolumbu yo mpo koyi koloba te loko ye mpe azali bolumbu ngai mpe nalongola bilamba ngai mpe nakoma bolumbu te na ntango bango baza kosala bongo boteyi bango balingi te yo tika bango yo sala landa nzela oyo ya yo na ntango yo elenge ozali kolanda nzela na yo oza kotika banzela ya yiki ya kibolelo bakokanga wape na makasi te kasi bilenge bayike balandaka bilanda bituna ozwi eloko oyo ndenge nini ozongo ndenge nini lakisanga nasala nini na telefone ndenge tokomi mikolo ba telefone Android bilenge ya lelo bakomi bilenge ya Android elenge soka za na Android te omona lokola azali elenge te likambo ya Android ndeza ko bomaka pe bango noko botale likambo ya Android elenge mwasi elenge mobeso aza na Android te omona lokola azali elenge te kati na Android eza pe mabete eza malamu Android eza malamu kasi eloko nini otalaka application nini oyo ezalaka na kati ya Android na yo elenge elingi koloba te makambo maso mazali na kati ya Android wana yo nde landa yango yo olanda yango te po yo oyebi nzela na yo ozali leki ya yakimpa oyebi nzela na yo oyo tango iso moto na bino mwese alakisaka bino bolanda bobele nzela wana makambo ya yiki esengeli bongo koboya yango soki oboya yango bakango pe na makasi te Matondo noko mbongo wana nengwa bopusani deja pona motuna toyebi te noko ndombele bokendaka matanga noko ya bato ebela ba matanga na famille awa ya solo penza loka bokendaka matanga mingi matango elekaka na bakomine lokola Makala Kisenso bakoto eza mwa bilenge ebele kuna bayembaka banzembo kasi nzembo moko bayembaka soki bamoni batatua bampaka wana bapusani bandiko loba te tika bayembelaka bango nzembo moko toboyi bakonse biso toye matanga toboyi bakonseiller kasi babakisaka eteni moko na suka kuna soko olingi koteya mwana na yo oyoki bango moko mpe bake lisusu na conclusion ya malamu nde esika nga na telemeli bango moko balobi soki olingi koteya mwana na yo na kati ya ndako koteya biso te elingi koloba nini makambo nengwa luta lobi awa eza malamu ntango tomoni ndenge mokili ekomi ndenge wana biso mama toteya bana na biso na kati ya ndako mpo bakota na mopepe wana te tosala makasi mpo toteya bana bakota na mopepe wana te nakoloba ke na mwa eteni moke ya lopoto nakoloba ke éducation eza la nourriture la plus difficile à digérer bilei eza tokoba nini mateya bandeko bosunga ngala mateya eza bilei oyo eleki pasi mpona komela koteya mutu eza lokola eza pasi mpo mutu ateya boyebi yango boza bamama nakokoyebisa bino eloko moko te
donc eza penza pasi po mutu akola pe akoma mutu malamu moto atina na kati ya libota esengeli ba effort makasi eza petete nde yango tobi bino ba mama bino banengwa na kati ya libota penza po balobi famille eza cellule de base il faut mwana kobongila ka kuna akobebila pe ka kuna natondi obotondi tata Ndombe matondo mingi na opesa biso maloba biso nengwa boduka mbo motuna na biso ezali na cadre social po société na biso africaine pe congolaise etondani penda na makambo ebele bakokoso ebele surtout motuna toni totuna yango ne penda ezingeli pe mabota mingi kati na biso baindo kasi tozwaka libaku ya kolanda ya kozwa mwa biyano na mutuna toni totuna epai ya koko asuka mboka ntango basalaka émission na bango piololo batalisaka biso ete po balobelaka sirmino balobaki nzete ya lipela pe ezali parmi bamino oyo ekoki kosalisa kobota atunaki motuna eske boyebi yango kasi tokotalisa bino lelo te na émission bien na mbala ya nsima biso tokangaka motuna wana tozalaka komituna sikoyo tokokoma epai ya koko asuka mboka ndenge nini libaku malamu lelo tokutani na bino banoko pe batata mwasi po tosalelaki yango ntango toyoki kaka nzete ya lipela tokoki kokata penda grande partie ya tronc d'arbre tobandi kolia yango muke esali te tomituni lokola toyebi ekoko mboka akosaka te nde tomizongi tobi mbala mosusu formule tosaleli yango te makanisi kutu eye tobuka na mapela na barasi na tobi te tozonga nde kaka na kolo likanisi yango wana lelo banoko batata mwasi lokola bango moko basi balobaki eske bakoki kolimbwela biso te lolenge ya kosala po tozwa biyano na solution oyo si kotalisa na nzete lipela tosala lolenge kani po esunga biso na bamabota po mabota eza kopanzana mabala ezokufa kaka mpona kobota lokola bango moko baza wana basunga biso na biyano na mutuna iye matondo mingi matondo nengwa boduga masolo ya piololo ezalaki mpe kaka mokolo ya tuku mibale na misato na ndeko kitemoko oyo awutaki bongo kimpese me bosalaki erreur ntango koko ya suka mboka alobi bapesaki formule te balobaki nzete ya lipela yali lokwa obi nga nazoka libumu pasi moto moko alobi mantudu tsusu pe esilisaka libumu pasi me libumu pasi ya nini esilaka na mantudu tsusu ya salite boso libumu pasi ya oyo oliaki eloko ya mabe poison ekosila na mantudu tsusu te tokoliki ya kolia nzete ya lipela po koko ya suka mboka balobaki ekoki kozala pe danger na bino banankasi po bapesaki formule te eza lipela esalaka na ntango nini il faut yeba il faut tuna bon lokolo lelo yo kotuna eke nzete yango ya lipela oliaki esali mabe te tozongisi matondo tokokomisa motuna epai ya koko ya suka mboka matondo mingi kuna bandeko bazali na mituna matondo mingi batata mwasi pe banoko na kopesa biso maloba ngai mwana kazi na bino dada Mangaza Sumaili nazali na pasi awa nazali na Sobanza nazoyoka basango bipai na bipai tozomona tovandi tozomona mituka ezali koleka biye nyonso bizali koleka bazoyebisa biso kaka ezouta epai ya bapaya ezouta epai ya bapaya ezouta epai ya bapaya tomoni na technologie tomoni na science milef tomoni na science technologie ekomi mosika tokomi ti na niveau ya ba telefone Android tokomi na électronique
tokomi na baarme ya destruction massive toyoki kuna o babwaki awa kaka mboka mobimba ekufi. Biso baindo natali sikoyo na niveau yango ya invention ekomi na niveau ya evolution ndenge tozokende na technologie tokomi deja na électronique. Biso bakoko na biso basukaka na mécanique. Siko soki lelo tolobi ete baindo babandi kokela. Tokobandela na niveau nini? Na électronique esika tokomi deja mokile komi na électronique biso pe toko nyata kaka wana tobandi kokela. To il faut tobandela lisusu na mécanique bongo tobanda ko évoluer électronique électrique ti tokoya kokoma na électronique. Mutuna wana etungisaka biso mingi. Kasi bokolimbisa biso po mituna eza ebele na kosuka na o wana te. Mususu ezali penza ezonyokola biso batata mwasi na banoko. Ndenge na moni awa balobaka soki omoni museleke te senga ye nyongo. Pasi na ngai kosila epa na bino. Na kati ya kozanga kokela wana tozomona baindo bazokela te. Kasi tozomona baindo moko na moko bazosala makasi pona kokela. Tozomona ba invention ya moko bokoyoka na Nigeria kuna basali eloko songolo pakala. Bokoyoka awa toyoka katozomona na soki tokei na mboka na bino minde pelaka na soki kisasa nde bobengaka. Tokomona mutu atelemi na ba rond-point o robot ezali invention ya bana Congo nde basalaki yango. Lobi awa toyoki touti kolanda na bilili pe tango tokendaki kuna kozwa mwa traitement na Goma kuna na Institut Technique ya Goma bameki kosala oya bango mutuka bazotambola na yango. Sikoyo biso nazomona na nyonso wana biso moko bakolo ba invention yango tozopesa yango lokumu te pe tozosalela yango te pe tozopesa lokumu te. Motuna na ngai ezali boye. Lolenge nini tokosala? Po ete to biye wana tozokela bandeko na biso baindo bazokela. Lolenge nini tokosala po ezwa lokumu? Pe emonana na miso ya bato na miso ya mokili mobimba ete biso tobandi kokela. Tosuki pe kaka te. Na este kuna esika bandeko na biso bao balobaka Swahili bazali tozomona bitumba mokolo na mokolo. Bazotalisa biso kuna batu bazokufa. Kuna makile ezotanga mokolo na mokolo. Nazongi kati na ngai nga na milobeli na ndenge na koli ezala tata mwasi ezala noko atikala kobetela ngai lisolo te ketala monduki yango wana basoda na biso basalaki. Tala eloko wana mapinga na biso esalaki pona kobatela mboka to pona kobunda etumba. Kasi toza na mapinga bazali, toza na mapinga ebele bazali. Siko biso toza na mandoki te. Biso toza na eloko kobatela mboka te. Etumba yango ezali na este, tokolonga yango lolenge nini? Po batu bazosila se kosila bazokufa mokolo na mokolo. Biso toza na mapinga kasi toza na bibundeli te. Tokosala lolenge nini pona kosilisa bitumba wana. Tata mwasi na banoko tosuki nanu wana topesa bandeko na biso mususu nzela tokozonga lisusu poposa na biso penza ndenge na moni bino. Nazonga penda nalala penza na esengo po etungisaka biso mingi. Tosuki nanu wana. Matondo mwanakazi dada Mangaza Sumaili, mituna na bino esimbi mingi science. Na mobembo ya le 20 avril ya Moboto Ali epa ya koko ya suka mboka yango ya laki motu ya masolo. Afrika ali na ba valeur kasi azali kosalela ba valeur na yete. Na 15h07 Nesonganzila na exposé na bango balobi transmission, toza na problème, il y a transmission, il y a œuvre spirituelle sur le plan physique.
koko ya suka mboka balobi toza na baibete pe toza na baista mais kelami na likanisi ya mindele donc batangaka mpo bazala auxiliaire ya mindele motuna na bino yali enregistre tokokomisa yango epai ya koko ya suka mboka basembola bapréoccupation na bino bokocomprendre ke tokosalela mpe mwa ngonga mpo longengo ekoya mpe koenvahir biso ingeta ndenge botelemi bopusani bozwa mikro. Matondo mingi mbote na bino banoko na batata mwasi ezali bongo biso ya bino mwana nengwa dia kiese dia nwaku toye epai na bino batata mwasi na banoko likambo oyo ebangisaka biso makasi bomemela biso epai ya koko asuka mboka kotala mae fumuki mbangu balaka pe maene songi ya nzila koko asuka mboka bazali koloba butu na moi ezokokisama ezomonisama balobaki na biso tokomona ya mbokwa tulendo aya vraiment mokili ekoningana tozali komona yango partout dans le monde baguerre batu bazokufa donc makili ezosopa na butu na moi kasi biso nini ebangisaka biso koya ya kwa tulendo ekozala penza kufa ya batu ebele tozongi nanu na masolo ya kati ya Bible tomonaka kuna bakomela biso tangu ba Israélite bazaki na kati ya Egypte yambo babimisa bango pona koyeba oyo Israélite oyo Égyptien bakabolaki ya bango ezalaki mot de passe ou code ya kotia makila liboso ya porte ndaku po tangu ange wana bandaki koya koboma kobatela plutôt ba Israélite ayebake oyo esika bana na ye bazali botunela biso boepa ya koko asuka mboka biso ya bango bana bavutuka baetosi totia matambe na biso na kati ya likambo oyo bango bazobelela butu na moi bayike bazoboya biso to ndima pe topusana pene na bango nini esengeli na biso kosala to nini oyo bango balengelaka pona biso ya bango bana elembo nini tangu kwa tulendo akoya po biso ya bango bana tozala épargner nini ekosalema pona kozala bilembo mabe yango ekomela biso te nde yango tobangaka tangu nyonso soki elembo ya makila elembo ya molato elembo ya nsiku tolingi toyeba batata mwasi na banoko bomemela biso yango po tokitisa motema matondo mingi matondo mwanakasi diakiese toza obligé te ya kotia makila po bango pe batiaki toko ya nola te yali ya koko ya suka mboka me balobaka na biso bino boleka likame ingela na nsima soko toaka na confiance ya koko ya suka mboka yali deja motuya bonyata mbanzi egumbama kashebuka na te tozalaka na mapamboli me moto akokombolaka abandaka na ndako sima bimisi bosoto libanda wana eyali ba principe oyo nsiku etangisi matondo motuna ya nengwa diakese yali enregistré tomoni deja motaza koya bo facilité biso to bananano na jeu ya mituna moko soko ngonga epesameli biso tango boko nde tokobelela mpona mituna ya mibale po mobembo ekozala mpenza kafukafu matondo mbote yengekeno je m'exprime en français. Matondo mingi de nous recevoir sur le plateau, en tout cas, Yabanoko et Batamwasi. J'ai une question. Dans l'enseignement de Sikumia Semuno Anza, on nous enseigne que tout commence par un. On a vu la chute du roi Nzinganku par un, donc la décapitation spirituelle du roi Nzinganku. Aujourd'hui, on voit la levée de Fumu Kusukiambo Nzalapanda en Angola par un. Aujourd'hui, on voit le nombre de personnes que nous sommes. Exemple, preuve, Baleki Yaki Pavita, ici présente à Sobanza. Ma question est la suivante, ce serait de savoir si vous pouvez emmener cette question au vieux chef au fin fond du village, hein, quand vous irez.
Est-ce que, à l'heure actuelle, vu que tout commence par un, est-ce qu'il y a aussi une personne dans l'aile politique ou l'élite congolaise ou l'élite africaine, du côté politique ou une élite, et du côté aussi une personne du côté science qui se doit lui seul de se réveiller pour pouvoir réveiller et conscientiser aussi dans son aile politique et dans son aile aussi scientifique. Car si tout commence par un, comme lui en tant que chef spirituel, il a commencé lui seul. Aujourd'hui, côté spirituel, on le voit. Maintenant, côté politique ainsi que côté scientifique, y a-t-il une personne bien définie qui se doit de se réveiller, oui ou non? Si tel est le cas, il faudrait vraiment qu'on puisse aller vers cette personne et vraiment conscientiser, soit réveiller cette personne. J'aurais juste une dernière question, si vous me permettez. C'est pour la diaspora antillaise et ainsi que noirs afro-américains. Par rapport à notre chaîne Vuvamu, ils disent que le message ne leur parvient pas. Y a-t-il moyen de pouvoir traduire toutes les émissions en langue française ou transcrit, exemple en français, en anglais, pour que le message puisse leur parvenir? Parce que pour l'instant, le message est trop sectaire. Or que Vuvamu nous apprend que c'est pour toute la race noire de partout où il se trouve dans le monde. Donc j'ai ces deux questions, si possible. Vraiment, on en a besoin urgemment. Matondo Mingi. Matondo Mingi, mwanakazi Moseka epalia tokokomisa mituna. Mais nyonso ebandaka na un qui pouvait croire que Moïse Kabila akoya. Ayi atelemeli mindele, ba américain de ba apuya qui metango akomiawa a compliqué bango existence. Donc Pemba Kalunga azali continuel, azeko sala mabongisi na ye. Nesongianzila na masolo ya le 5-3 mois na mobembo wana. Balobaki deuxième guerre ebimisaka, première guerre mondiale ebimisaka Chine. Deuxième guerre mondiale le permet au Bango bafanda na ngwende ya bokonzi. Toyebite troisième guerre mondiale oyo la kemi ekobimisa banani. Ndeko moko atelemi pona interprétation eza mbala moko ye epa ya biso banoko pe batata basi po mosala na biso. Tokoko banango mais bino pe bato bozali kuna lokwa boza ko manyola déjà nkota yango boza déjà ne songia nzila neteni wana po bokomisa pe sango yango. Matondo Mingi. Matondo Mingi na banoko pe batata mwasi ezali biso nengwa ifutu mbemba o tozali na mabele ya Congo Central. Biso banengwa ya Kizunga Landu Sambia kuna eteni ya Kisantu. Mutuna na biso ezali boye epa ya koko ya suka mboka. Bon, tozane leko oyo ya Kipavita. Toyoka kaya Kipavita atelemaki na Mbanza Kongo. Siko tomona tozo yoka kaka oh baleke ya Kipavita bakeli susu neteni ya Sobanza. Yango totuni mutuna. Na Sobanza yango mayani nango elekaka kuna. Nini yango pe ezalaka kuna. Yango voma mutuna nanga ezali bo memela biso epa ya koko ya suka ya mboka. Matondo na banoko na batata mwasi. Matondo tobeti maboko kuna boleki ingeta. En tout cas toza kosalela ngonga kasi kaka bino bakimpa nde bobisaki biso ya kimpa vita zayi koya kosolola na songololo na tata mokele sika zayi koya kozwela énergie tokolikia bon enregistrer motuna ekokomela koko ya suka mboka. Mbote mingi na batata mwasi banoko. Mbote mingi batata mwasi banoko. Biso nengwa nteta balongila. Mutuna na biso ezali boye. Yambo koko asuka mboka
batalisaki balobaki ete mikili ya poto ekobetama bakozanga meme esika ya kotambusa nini velo bana na ye oyo bazali kuna bamilengeli mpona kozonga effectivement biso tozali ndakisa touti kuna toye tozongi toyoki oyo koko asuka mboka alobaki mpe tokonfirme maemanse oyo bango bandaki koloba tomoni yango kuna balobaki bakobetama bazobetama bamoto eza kopela kuna tovivre yango bainondation ezosalema tokoti na baguerre nini sanitaire tokoti na nini guerre économique maya ndenge na ndenge oyo vraiment koko asuka mboka bandaki koloba tokonfirme yango vraiment ekokisami yango nde tindi biso libota mobimba tozonga na mboka oyo na mabele ya bakoko na biso sikoyo motuna ezali mpo eza kosala pasi kolandela biso tozongi torespecte oyo koko ya suka mboka alobi mais toza mpe na bandeko oyo bazali kuna on a des familles là-bas non vutuka tomeka koteya bango na lolenge oyo esengelaki mais pour l'instant nanu batosimbela wana te est-ce que nos familles là est-ce que bakozala épargné na lolenge biso déjà toza bavutuka toza kotosa oyo mfumuki mbango baza koloba mpe na ndenge torespecte oyo koko ya suka mboka balobi mpo maemanso balobaki ya franchement tovivre yango ezokokisama matondo matondo boleki wana yali makambo ya molimo batiaka liloba te eleka mbala mo pa koko panza na mutu pamba matondo mingi noko ndombele na kopesa biso maloba biso toyepa ya batata mwasi mpe banoko kotuna sio mutuna ya révérend Mouna koya na mabele na biso ya Congo tomonaki boye ya révérend Mouna na mabele na biso ya Congo azwaki bongo bilenge mibali na biso komema bango na mabele na bango ya Asie pe kobalisa bango bilenge basi ya Asie na sima ya kobalisa bango esalaki ete babota bongo pe bana nde tolingi totuna bana wana importance na bango nini na mabele na biso ya Congo pe tokobenga bango banani ba Congolais to ba Asia nde wana toye na mutuna na biso pa ya banoko bokumbela biso pa koko ya suka mboka poto zwa bongo biyana matondo toza kokoba wana nyonso eza maya motamonaka kuna na kotinda yango epai na bino te ngambi matondo mingi mokonzi matondo mingi na banoko na batata mwasi biso tobengami na kombo ya Nengwa Tongo mutuna na biso eza pona bonsomi ya baindu kolandela lolenge tozwaka mateya epai ya koko asuka mboka toyebi ete mpona mabele oyo ya bayindo mpo bayindo bazwa bonsomi ebele bakufa makila etangema ebele ya vita nkanga katema mutu ya kimpa vita tumbama fumuki mbangu 30 na boloko fimbu ntango midi pokwa me lelo toza komona bayindo baza kokufa kaka pasi eza kokoba kaka yango motuna eza boye banoko na batata mwasi botunela biso epa koko asuka mboka eske esengeli po tozwa bonsomi bayindo nyonso ya mokili mobimba bavutuka to eza na eloko mosusu ife esalema to mosusu ife atumbama akufa akota esu boloko to ezozela nini mpo pasi eleki motuna kaka yango wana matondo toza kolandela ngonga bayeba kotuna mituna tomona bango deja toyeba koevalue bango nisika totelemaka pele-mele ekoya komema biso mosika mpenza ya ngonga
matondo mingi koko botale noko botale matondo mingi na batata mwasi pe bongo banoko kombo na biso ezali bongo mwana kasi na kombo ya Nengwa Lufaka Iselonge Malike Bokiti mutuna na biso ezali boye ko banda loposo pembe bakangaka ya Kimpavita ko banda bongo le 1er juillet 1706 banyokolaka ya Kimpavita na lolenge oyeto yebeli elenge mwasi ya 22 ans kotika ye bolumbu komonisa ye passe le 1er kotika ye bongo malili nyonso ekoti ye na nzoto alali bongo tokomi le 2 juillet loposo pembe bayebisi ya Kimpavita bapesi mesure de grâce aloba ye te makambo azali koyebisa bango ezali bongo lokuta mpo batika ye kasi ya Kimpa alobi ete ezali bongo bosolo bamotumbi ya Kimpa na mwana na mokongo elongo bongo le 2 tokomi bongo le 3 juillet oyo tozali bongo lelo loposo pembe baye kosabote putulu ya Kimpavita oyo bongo etikalaka oyo ete batala susu na ntina te nde motuna ya biso ezali boye epai ya koko ya suka mboka lokola batata mwasi na banoko bozali bokumba biso motuna iye biso baleki ya Kimpavita mingi loposo pembe oyo bazali bongo na eyamba ya bakatolike mpo bango nde babomi ya Kimpavita mpe banyokoli bango mpe basabote na putulu na bango biso baleki ya Kimpavita na pasi na motema toyaki na mboka ya Sobanza mpona konyonga ya mikolo 3 kolela pasi ya Kimpavita wana ezalaki manaka spécial pe tokobi lisusu na kati ya kokila lisusu na manaka ya Kimpavita ya le 1er juillet le 2 ti le 3 mutu ya biso epai ya koko ya suka mboka mpona biso baleki ya Kimpavita manaka ye tosali nyonso ya kolepa ya Kimpavita na pasi ya Kimpavita monaki biso baleki ya Kimpavita tozela nini epai ya suka mboka bayebisa biso nini tokoki kosala mpo ete loposo pembe babeta mpona biso baleki ya Kimpavita pasi ya Kimpavita bango mpe bamona yango eleka oyo bango basalaki ya Kimpavita nde biso tokozala décision na yango te kasi koko ya suka mboka bapesa biso eyano na yango soki tokoki kosala nini mpona pasi ya Kimpavita na biso baleki ya Kimpavita matunda matondo en tout cas tokenda plus na motuna mpona moni molongo ezali mwa molai tokenda vraiment plus na mituna boconstate que biso totikali kaka kobanda sika koenregistre mituna na bino matondo mingi batata mwasi na banoko na kopesa biso maloba biso komo na biso ndenge mafuta kololo motuna na biso ezali boye Bible oto yokaka na mabele na biso ekotana obligatoire bakotisango na makasi siko nini tokoko sala biso pe to bimisango na makasi lolenge bazali koyoka biso te matondo matondo mingi ngai komo na anengwa matondo kilolo na ye liboso na bino batata mwasi na banoko kolandela histoire ya Kimpavita na mbanza Kongo koko ya suka mboka alimbolaka biso ete ya Kimpavita abotamaki na tata Sava na Nengwa Senga siko tangu oyo loposo pembe bamonaki kozala ya Kimpavita zote ya bosembo bayindo nde bazwai mokano ya konyokola ya Kimpavita kino bamemaki ye na moto nde ngai na ye liboso na bino batata mwasi na banoko bokende kotunela biso epai ya koko ya suka mboka ya Kimpavita tangu nyonso loposo pembe azwaki azali konyokola ya bango tokotuna boye tata Sava na Nengwa Senga bazalaka na bomoi to bazalaki deja si bazongi mokili ya molimo matondo toza kokoba matondo mingi eza biso Nengwa Kimi Munganga toye liboso ya banoko pe batata mwasi kotuna motuna oyo mokonzi oyo akoki koloba na peuple na ye esina lie na ngai fufu esili nakoki kolia na ngai pe loso botunela biso epai ya koko suka mboka azali mokonzi ya lolenge nini
Bodu motuna ngo malamu te. Lokwa bango mo basé sur place babande. Motuna na biso ezali boye. Totuni epai ya koko suka mboka. Lolenge nini ya mokonzi oyo akoki koloba na baye azali kokamba. Lokola esina lie na ngai fufu esili nakoki mpe kolia na ngai loso. Oh, te? Mais oui. Yo alipe noko lokwa ngai yanola yango. Matondo mingi na kopesa biso maluba. Biso kombo na biso esangisi kanda digizeiko. Esangisi kanda digizeiko. Mutuna na biso ezali pa banoko na batata mwasi. Kolandela bitumba eza na Russie na Ukraine. Tozomana ba pays mususu ya Afrique bazo soutenir Russie. Ba pays mususu ya Afrique bazo soutenir Russie. Ukraine milef. Siko sor na bango ekozala nini na suka. Mato. Tebi yano nango pesa magi na manaka ya masole uti koleka. Bazonga nango. C'est vrai toko komisa mituna na bango mais biloko mosusu pe toko souligner soko ndeko si alekaki atuni a peuple motuna oyo yo lingaki otuna tolérance à la opemi na on esika tant soko luko déformer motuna po bima yango te ko ya ko boma pe idée initiale ya motuna. Matondo mingi pona biso kopesa biso maloba biso banengwa kibamva na kiama. Tolingi totuna epa ya batata mwasi na banoko batunela biso mutuna oyo epa ya koko asuka mboka. Na tanga kala tobanda koyoka ke bakoko bazalaki na biye ya kopesa epa ya bandeko na bango eza na nzela bandoto babanda kopesa ba mapambo epa ba chance mais ba oyo wana babanda kopesa bango ba mapambo li wana babanda ko mona ngo lokola kibonganga moko boye lokola kibundoki moko boye babanda ko considérer ngo te mais na tango oyo ene songa nzila biso tolamuki tososoli ke maye oyo ezali maye ya bakoko na biso eza na solo makasi toyebi nyonso oyo tokoki kosala ata bakoko na biso babimi tokosala nyonso tokondima yango nini ezozanga bango bapesa biso na ba oyo tososoli bapesa biso oyo wana. Matondo nengwa. Bakoko batiki koya. Matondo mi mopanzi sango pona wapesa biso maloba mbote na banoko mpe bongo batata mwasi. Biso kombo na biso nengwa mayunda nkwangu nde motuna na biso ezali boye. Kolandela bana ya etelo ya lelo toyebi ete peu importe ba enseignement oyo toza nango na kati ya société na biso ya Afrique toyebi ete moko na moko abimeli na mabota oyo ezali bongo na ba différentes religions. Kasi tango tozoko yamba bango tango bakendaka na etelo moko na moko tango kotikaka ndako na bango ezali bongo po akende kozwa boyebi oyo moko na moko azokanisa ete yango nde ekomemela ye bolamu lobi to sima ya lobi pona bomoye na ye ya mosuni. Kasi lelo oyo maye tozali komona na kati ya bana oyo tozali koyamba na baetelo na esika bazala penza baye oyo baye po ete bayamba ya malamu oyo bazoko likia ete lobi ekozala malamu pona bomoye na bango ya mosuni. Kasi tozoko mona ete bana wana bazali kolakisa lolengo wana te, c'est-à-dire bazoko kena baetelo kasi lokola batu moko bazali kotindika epai ya baboti kasi ezali komona na penza na posa na bango moko te. Car dior na balobaka ete bana bango moko bana ya kelasi bango moko baza na centre ya éducation. Kasi pona nini lelo oyo tozali komona eloko wana kati na bango na esika ba se considérer comme étant ba centre ya éducation kasi lelo oyo bazoko se considérer lolenge wana te. Matondo mingi. Matondo mingi na kopesa biso maloba tolingi totuna batata mwasi banoko bamemela biso mutuna oyo pako kwa suka mboka
kotala penda mituna na pende wuti mingi epa ya bambasi komonaki kombo na ngai nengo alandu songo nazali esangisi neteni ya baleki ya ekipa vita bambasi bamitungisaka ya komona ke balobi ke mboka na biso etonda kita me kita ngo bayoka kaka kita me na komona ngo boye bamona yango te or diama cuivre nyonso babelelaka kita na kati mabele na biso susi na bango ata na musée national ketango bakendaka bamona ngo ta komona susi na bango ezaka bon yango babi tosengela bango epa banoko na batata mwasi batuna koko ya mboka ata gouvernement na biso ekoki kotiango ata na musée national te ke bakende mona pe oro bango bayokaka kaka na matoi bamona ngo ta na miso ta diama mutuna na biso yango na tosukisi matondo komona biso ne wakapinga ilunga mutuna na biso eza boye pa banoko pe batata mwasi mutuna na biso euti kaka na émission na bino moko bosalaki na kokwa suka mboka na ezalaki ete fumu alobaka eske boyebaka mabomba mio ebombama na mutu ya mwana ezwaka temps molai mpo ekangama balinga barépondre me barépondaka te balobaka torépondre ngo moko mosusu na zela na baémission na bino nyonso mutuna na soki banoko bakotunela biso yango biso mpe tolingaka topesa yango tata ndombela tunela biso me topesaka bango te me lokolo occasion epesameli biso lelo totuna yango biso toyepa na bino banoko mpe na batata mwasi botunela biso epa kokwa suka mboka nde nini mpo na nini moto ya mwana ezwaka temps molai mpo ekangama mutuna na biso yango wana botunela biso epa kokwa ya suka mboka matondo matondo mingi noko ndombele na kopesa biso maloba biso mutuna biso nengo bakieti wa ekolo mutuna na biso eza boye tolingi totinda epai ya banoko pe batata mwasi botunela biso epai ya koko ya suka ya mboka eza na likambo moko to réalité moko ekolekaka na mabota mosusu tozomona etikaka etikaka biso na mwa bapoint d'interrogation mingi na motema koluka kozwa eyano to mpe réponse ya likambo wana esalemaka tomonaka mabota mosusu okomona bana ya basi bakendaka mabala akokende libala ata babali ya kafukafu ata basente ye forme nyonso ya libala moko remarke libala wana akovanda mpenza te azongi donc bango nyonso bakozongaka kaka bakozongaka mokomona na kati ya libota wana quelque bafutuka pe bazali sikoyo lokola biso na baenseignement ya biso ya vuvamu ezalaka bateyaka biso mingi totala na ele ya kibondoki te mingi batalisaka biso epai ya koko ya suka mboka kotala na ele mingi ya libongisi sikoyo libota oyo ya lolenge wana bavutuka oyo baza na kati ya libota wana balibongisi oyo basalaka epai ya bakoko na bango na mokili ya molimo ekomaka to ekomaka te lolenge ya nini libota ya lolenge wana ekoki kosala po ebima na situation oyo ya modele wana matondo mingi topesi na yambo nano mbote na banoko pe batata mwasi biso tukombo na biso nengwa ntungulu ntsiba mfumu toza mokambi neteni ya molongo ya bakimpa eloko esala biso pasi kolandela ebandeli nanu ya yakimpa vita avant yakimpa vita toyebi ete tozalaka na bonzambe kasi na kolandela na ntango tosili kokoma na bonzambe ya christianisme batalisi biso baindo tozalaka na bonzambe te kasi na kotala bonzambe oyo avant yakimpa vita akozonga mokila molimo bakoko na biso bazalaka mpe na mayo basalaka mayo pe basalaka ezalaka kasi mayo na bana kosala ezala bana oyo bazalaka na mabota wana na kobota na kovanda na mabala bazalaka kovanda na lolenge elongo bani kasi biso lelo tozali na bonzambe oyo balobi ya solo oyo bakufelaki biso kasi kotala kozala na biso ezala na politike ezala na religion kimia eza kaka te yango tolingi totuna bakoko asuka mboka bakoka kotalisa biso bana oya bango na tango oyo nini tokoki kosala po
biso mpe lisusu tozonga lolenge bakoko na biso bazalelaka avant ya Kipavita 1704. Matondo. Biso kombo na biso Nengwa Masisa Dianwaku. Toye epai ya banoko na batata mwasi mpona kotika motuna na biso botuna epai ya koko ya suka mboka. Mingi bayindo mingi bazoyeba te tozoteya bango na lolenge nyonso tozoloba kasi bazososola te. Kasi bango bazozela biso bavutuka na automatisme nini tokoki kosala mpona bayoka tosiki boye na komba fumuki mbango. Matondo. Biso kombo na biso Nengwa Luka Uvunga. Toyepa banoko pa batata mwasi mpona kozwa mwa ndimbola moko ya mwa malamu bakomisa biso pa ya koko suka mboka. Motuna biso ezali boye. Esalaka biso pasi biso balekaki Mpavita na Congo Central. Pa mate banzila Congo toza ebele kasi. Nanga mususu toyoka ete yaki Mpavita babota te. Pona biso balekaki Mpavita esalaka biso penza pasi makasi. Yango yetu toye kotika motune pa banoko na batata mwasi basenga biso ndimbola epa ya koko suka mboka tosiki boye. Matondo tokobi. Matondo mingi na opesa biso maloba kombo na biso Nengwa Vita Nima tovandi bongo nete na Congo Central. Mutuna na biso ezali boye pa banoko pe batata mwasi pamba te biso na Congo Central to landaka penza mfumu te na bemission ebele. Nde yango balobaka soki museleke ta kiti o profiter. Nde yango tolingi totuna pa na bino bomemela biso mutuna oyo epa ya koko suka mboka alobeli biso nini pona minu ya Mbuta Lumumba pe na wana tokobakisa lisese oyo boyeke o mwana bweki ntsuki kana rata kikuma mfumu rata. Matondo. Matondo. Ha. Noko. Noko mbongo mbongo. Oyoka soni te vraiment. Biso komo na biso Nengwa Konde Mioya. Toyoko tuna bomemba banoko na batata mwasi bomemela biso motuna oyo epai ya koko suka mboka. Tomoni Mbuta Lumumba balongoli esika azalaki bakotisi ye na kati. Vibration na ye ezaka lolenge esika azalaki to ebongwani ndenge akoti na kati. Yango kaka totuni. Matondo. Matondo mingi na banoko na batata basi mbote na bino. Biso tomoni molili ekomi oya tolobi to ya to mbangu sino te tokoya kozanga. Polo kola kala mingi to bando belela. Bolongola bilamba na singe, bolongola bilamba na singa. Motuna na biso pendela kwa tovai na mboka iza wana. Toyoka na mboka bakoko bazo bane tovandi aho. Na 18h soki molili ekomi okota balongola bilamba na singa. Soki molile komo kota 18h ebeti bakombolaka ndako te. Basengaka mungwa te. Basengaka mafuta te. Basengaka nzeta afufu te. Bongo biso bana kazi na bino. Tango tokozonga esika tozalaka. Na mokili libebi kuna na Kinshasa biso tokipaka te. Koka suka mboka. Alimbolela biso non mayo wana. Po biso pe tokoma lolenge moko na esika tokoti na mboka. Wana motuna na biso ya yambo. Bogolimbisa biso ya mibale ezalaka ya mukie kaka na mboko tovandi na chaki mato esika mo bazo solola ezalaki kinzonzi balobi mbidi bantu mbidi buzoba ngapelo kwa na yebi na ngate na bina kene kaka kotuna na okisuka bango balobi musapi moko esokola ke longite esengeleza la mitano to yebite koka suka mboka bino boyanola maye wana nyonso mibale balobeli na contexte nini Matondo. Matondo bandeko balandi to zebongo kopusana pene ya kosukisa bongo manaka ya masolo ya libota tokoliki ya bolandi mituna mobembo yezaki na ntina
biso na ino yambo ya kozongisa lisusu maloba na nganga Ngunza Mwese tozongisi matondo na initiative likanisi ya boye, c'est-à-dire moto ya kotunaka babaka kotunaka po ya yete kasa kotunaka mpo ya ituluku ya bato toyebite bino lokola motu bino nde bokokumbaka bana boyebike mwana oyo boye soko pe teni na bino ezali yambo biso to banda kokanga bankutu po biso bomoi mobimbezebe bankutu nde tokotambolaka nango maloba omboka bino matondo mingi ndeko ndombele botale elongo na bandeko noko tambi noko mbongombongo tata mwasi vale tata mwasi likonja vraiment tozongisi matondo mingi ya monano na ndenge botikaki bandako na bino botikaki misala na bino botikaki baposa nyonso ntango toyokaki mbela na biso oyaki awa na sobanza na Congo Central mpona koya kokutana na baleki ayaki vita ndenge touti kosola na bino na kati ya mboka na biso ya sobanza ndenge kaka ndeko botale nga na mesana kobenga ye nzete moyindo oye nde moto azokorepresente kiboyindo na biso ya solo. Ok, Jazz. Ok, Jazz. nakanisi ndenge kaka bouti koloba na ICCP oyo kilandi manzanga mbala uti kosukisela mituna na biso ndi bantu ndidi bizoba ozala mutu kokamba ntango ozokamba etuluku ya bato vraiment eza pasi lokola koko asuka mboka azali akoyanola kasi na ntango kaka bozolanda mituna lolenge ezali kolekela bokokomprendre ntina nini bakoko balobelaki bisese wana ntango bokokoma epai ya koko ya suka mboka akoyanolela bino yango na mozindo mpe na molai nyonso biso tozongisi kaka matondo toza na motuna moko te susi ezalaki ndenge bino bokomeli biso na mboka baye biso tozosala na bango mosala ya kobunda etumba ya lobifa loposo moyindo basepela lokola bino boza baye bokutanaka na koko ya suka mboka mpo koko ya suka mboka mpo kutana na ye kozala motu mosusu mpe akosala 2 ans 3 ans aza nde na kati ya lisanga ya vuvamu mena nakutana na koko ya suka mboka te mpe nakosenga na bino baye bozozwa chance wana to libaku wana epesameli bino bozwa yango lokola maseki te eza hasard te boza baye bopona mauta na mokili ya molimo eza bilembo na bino eza mosala na bino soki totali ndenge bino moko bouti koloba na kati ya mboka na biso ya Kinshasa kaka tolobi RDC te Kinshasa kaka bajournaliste baza ebele baye baza liboso na bino katikati na bino mpe suka na bino me likambo emoni kaka ke esengelaki bino donk bozwa yango na bopete te ngambo mpe elandaka bino bisika bino bozali esengeli maye bino boyokaka epai ya koko ya suka mboka bozala makasi ya kolimbolaka yango na bandeko baye bazwaka libaku wana te nakoyebisa bino bosembo soki mpe bokutani na koko ya suka mboka botuna ye yango akoyebisa bino toza awa misusu tosali 12 ans na vuvan 9 ans 8 ans mais chance oyo bino bozwaka ya kovanda na koko ya suka mboka bo ntango mosusu nano azwa yango te tomonelaka ye kaka na mosika toke na bosangani tozomona ye na mosika toke réunion meme biso baye toza bakami ntango mosusu ntango toke réunion ozomona ye wana me bino bozwaka chance wana boprofite na matondo mingi lisusu na ndenge botiki misala botiki bandaku boye bokutani na baleka ya kipavita nelika ete mituna na bango ekoma epai ya koko ya suka mboka bino bokopesa biso mokolo atanga motuso bobengi ata kilandi bobengi bango ke eke émission na bino tokendaki kosala na sobanza tokutanaki na koko ya suka mboka koko ya suka mboka alobi ekoleka mokolo boye mokolo wana atako na mboka na biso ya Kinshasa kure eza pasi me tokosalaka lolenge moko songolo ate esika moko songolo biso nyonso tokutana tosomba carburant na biso topekisa groupe mpona kolanda mituna mpe biyano oyo koko ya suka mboka akoyanola na mituna na biso oyo totunaki nakanisi ya mingi eza te ya kobakisa matondo
kaka ya matondo ya matondo ote mpe na koko ya suka mboka esika ozali yenge diaku vraiment mosala bozali kosala malongo basunga bino babatela bino nguya ya bakoko ezingela bino mokumba bapesaki bino eza mokumba moko ya pasi ya kolamusa bato oyo esi bakufa na bango me bayebi so esala makasi mpona kolamusa bato wana balamuka mpe bamiyeba basosola eza pete te malongo bazala na bino biso toza wana ntango nyonso mpona kosoutenir bino mpona kosala makasi poke etumba oyo tokoka kolonga yango mpo tobika biso bayini tomikaba mbeka mpona kobikisa bandeko na biso bayini atako bamiyebaka te atako basosolaka te atako bayebaka biso te kasi kolala kolamuka bakoyeba kaka bakososola matondi. matondo bandeko balandi toyebi ke bwalaki ebele tokodifizele bino na tranche ya masolo ya libota na tranche ya masolo ya banoko mpe batata basi botikala fidèle na Vuvamu Télévision tozongisi matondo na nganga ngunza mwese toli na bino esai biso motema olembeseke donc nayebi te noko tambi mwa 1 minute kuna mpo tobendi mpenza suka malili na nzoto na interpellation tozosoli ete biso oyo bandeko na biso baélire biso toza na mpo na leta okomema ngambo wana $16,000 ya salaire peuple azwaka rien na mikolo eza koya na mikolo eza koya soki sikoyo biso oyo tozali lelo tomoni yango pamba toyeba ete na bamaponami ezoya lobi okatana donc toprofite na occasion tokutana yango tosaisir yango biso lokola tokendaka pa ya koka suka mboka toza na obligation eya butu eya moi ndenge nini tokobanda kobendela ya biso bana matoyi ete bakoka koyeba nzela nini ya malamu oyo bakoki kotambola mpona lobiko bayini ezala susu na monga molai te kasi ekoma na monga molai. Très bien, tata mwasi mvale etalisi lokola ndenge batunaka biso banengwa mwese bazalaka esika wana kasi bango bazalaka te kasi balobi eloko moko oyo baike balandaka batunaka biso mwa mingi eza na mosala bisika tozwabi batunaka biso makambo oyo elingi koloba nini yango elingi koloba nini batunaka biso mwa mingi yango nasepeli mingi nasepeli tomoni ete ezali ya solo kasi mokumba wana tomemi yango tokosala elongo na balongo bakosunga biso tobanza ete nyonso kotambola. Ah vraiment tata mwasi konza tokoloba nini ya solo boyebi te biso na RTNC yambo te émission ebanda masolo ya batata mwasi na banoko babandaka kobenga biso batata mwasi ya kusu biso babale soki bamoni biso batata mwasi ya kusu biso soko tata mwasi ndenge nini nzoka tobandaki koyeba te likambo si ebandaki ekokomela biso lelo toko batata mwasi tosepeli bon toza na mokumba monene toyebi te toza na mokumba monene biso batata basi ya koteyaka bana kasi ya komemaka mikumba epai ya koka suka mboka toyebi te ezali bokumba monene kasi balongo bakosunga biso tokokoka kaka matondo mingi noko mbongo matondo mpenza na banengwa banso bazalaki awa lelo mpe na mituna mpenza ya sikisiki batuni epesi biso esengo mingi komona te balandaka biso biso tozali banoko oyo basilisaka libota te tozali banoko oyo babatelaka libota bazokomema yango mosika makambo ya kosilisa libota kokanga bana ntango mosusu batata basi nde tosepeli lisusu komona te nganga ngunza mwese bazwi likanisi mpe tomoni lokola ndenge lobi to asistaki esika
fumu balansaki batiaki libanga yambo mpona kobanda misala ndenge mpe bango lelo batie libanga lisusu mpona kobanda eteni mosusu ya mosala oyo vraiment na makanisi na ngai ezali kobanda lelo tozwi manda ya kokendaka mpe ya kozongaka na base ya kokendaka kasi kozongaka mpe na base po tozwa nani ayebaki makambo mituna oyo nani ayebaki euti nde na base boye te lelo ezalaki eleko na bango ntango na bango tokoluka masanga mosusu mpe oyo mpe baza mpe na mituna ebele batata banengwa bilenge bango mpe baza na makambo ebele oyo baza na mposa kotuna epai ya koko bongo tokobanda kosalaka exercice wana na français babi redevabilité ya biso mpe fo tobanda yango kobanda lelo mpenza nengwa nganga ngunza nengwa mwese a lancé opération wana matondo bandeko balandi boyoki lelo balanse opération ya kokendaka epai ya koko ya suka mboka ya kozongaka bongo na base to mpe epai ya bana kasi to mpe bana natangi awa noko mulo pwe kuna pont ekatanaki sumbala ya mibale donc bakoki koya te balobi bato tokokoka kozonga te bango baso sacrifier po biso so tosisi masolo tokuta pont esi ebongaki tozongisi matondo na molongo baleki ayaki mpavita bino nde bosimbi likambo yango bino nde ntina bino nde bozali na mokumba ya kobomaki lelo na mokili ya koboma kuluna po bino nde bokobotaka biso soko tobotami na bino bamama boze trop bien éduqué bamama oyo boze penza na bonzambe kati na bino tondimi te tata mokeli akotia milimo mitelengano na kati na bino bolandaki biso ebele biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutai na bino na mobembo esusu matondo mingi Petolanga
nanga